amis TV ya biso moko Ikofinga botonga fenzora. Les amis TV ya biso moko Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, les matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman la site. Monde entier. Mama Sika yango yo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artistes, musiciens, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas de matonné. Pas de matonné, mais sauf la matonné, tu es bien que sauf la matonné. C'est rien, rien. Sauf que nous avons moi la matonné solo. On dit papi mokoto. Biso tout. Total la rien. De besoin. Olobani. Papi mokoto, les amis TV. Là on va m'inviter image qualité qui togo. Nabiste makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko sita image ndeboye les amis TV ya biso moko image qualité somboye les amis TV ya biso moko balobi te ya biso luyimbulik bon luyimbulik totalaka mingi na bana na ndako les amis TV quoi et toi Samuel les cas kuno pesa les amis TV bon bien bika masolo nenye za oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko wa babi site zaka moko les amis TV quoi babi biso tout papi luwa ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas biso tout zana nga site za moko ah est-ce que ba site na bango to sepela kanango ninango babi site za moko ah site za moko kaka site za moko ba site na bango to sepela kanango ninango biso to bonaka site moko mes amis TV ah nanga yo abora pour ya naloba sakola panza est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se peler là les amis TV ba finga ba tonga ba kanga pamba si tu ne se peler là les amis TV oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko image qualité somboye les amis TV ya biso moko ba finga ba tonga biso c'est les amis TV ya biso moko Ah oui, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Actualité du moment, dans votre chaîne Les Amis TV Balobi. Abonnez-vous massivement. Tapez juste www.lesamitv.com Balobi pour notre actualité. Donc, abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, sur mon plateau, Nana Oboeba qui est passé Boufi et actuellement Linda Kardashian. Donc, avant de lui saluer, là, je passe à un big dédicace. C'est lui que j'appelle Bobby, mon oncle. Donc, Willy Mouché, Nico Damboka. Et pourquoi pas toi, Papi Monkoto, c'est lui que l'habillement respecte. Kachito dit le wabi on a partenaire privé nanga pour Chobifri. Losako. Yesu ne kulusu bomenga ba pastere. Losako. Batiaka mai ya fufute na miso ya mopaya po akozela kaka lia. Losako. Mobali ya kwiti bapimbela kae motakala tako kendo zwa ujana. Boni santé. Santé na weza ngo vierge. Tumuni oye na mota makasi ya opebisi batebele be meweka siko. Mais makambo za wat. Makambo zalia wat. Nazanga sikso lukanga na émission te. Tande botondo ka bambinzo boza bengra. Bino. Non ça no suba jete. Idée ya création et zanga sikso mona nde ba journaliste ba ko kombo bondira ba yambanga na émission Mais te pas ba tout. Tande ba tondo de na rendez-vous na bango. Siko yo boyo ko sala émission na chroniqueur. Aziko laksani to dimne nga pe respect na ba chroniqueur o wap etani bolelanga puis on obise Bobby Nakalila qui briefi l'autre boni briefa comme Linda Kardashian. En fait c'est toujours dans les bons tout ça comme ça là auto yebi tout ça ngo dans les bons parce que Nzambe yebi pourquoi appeler ça ba talent et puis Nzambe yebi comment orienter ka ya Nzambe yango yo ya Nzambe za nango ya ko foxete mais sauf qu'il y a temps nango Nzambe tolo bakaka za roulage wa tsaka mbutiage dans zela te Nzambe roulage wa senga mbongo te Nzambe roulage yebi ke mikanda mutuka neza correct dans zela na ye na presse ya bomoyi na ye afongole nzolo sene olekani Nzambe roulage soka moni attaque o mukonzi moko chef moko na ko lekana mutuka bite no zela lelo za nzela na ye Parce que ida création utakwa polonge briefing ba mo Linda Kardashian. Ti eza na ka musala Linda Kardashian za ko pesa kama kambo briefer no se pesa bato za mbala briefer ya Linda.
eza mibolingo musuna lobango bozaki na mnono mbale bia okanga bia Afrika de Leo limbi sepa saka mbaye nayo mobali palo bikete no kobeta mutu lisolo to bombi ka baba nayo mais bokabona la musuna lo mwa mkie ngana limbi sepa fina mambibili mais pour comme na niveau betanga na bar puis bar ni tete batebele bazaka wana ko sample kibo mwasi nanga pato babenga nzango na sotana talo ya na kweya na somoni kando betinga lelo lisola Marie Paul mutasuka na vino beta yeye de cela veut dire to kabu betinga de to kabwani comment on a les lots Linda Kardashian na buzz na succès et ça pour na Hollanda qui peut être mutu moko sala musalo apprécier kaito kaka ba formation ya maman ya maman na kokipi ko apprécier mutu mo saka musala kitoko pe na landi yango eza mabeta mais ce qui est important c'est une c'est pas ça sort directement parce que c'est Dieu qui m'a donné ça, tu vois quand je parle avec les Français de Wesh Wesh, tu vois ça, donc c'est Dieu qui m'a donné, hein, ce sont des Français de Blédard ou de Wesh, là je ne sais pas, c'est les Wesh ou de Blédard, alors c'est ça, tu vas comprendre quand même. En fait, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a orienté, c'est Dieu qui m'a encadré, mais à travers l'équipe que je travaille avec eux, donc tu vois, Yangé Pessi Makambo, mais lui-même je dirais que je peux dire merci sur maman Balozo Mokune Madère, la reine d'Angleterre. Ah ouais, Linda Kardashian. Combien d'années dans Moussala? Dans Moussala, c'est beaucoup, mais pas dans le sommet, c'est 17 ans. Ah ouais. Comment on a les lots Linda Kardashian dans Moussala? Est-ce que c'était une façon de bateau bazara na moita auto na et tu excusez-moi pour ta tamba PD et ça pour encourager ba moté boy. Kutanga komba PD ça ko déranger ngate ponga na mwasi. Ngana za Linda Kardashian. Mais si au beto PD musuba ba te confusion dans la tenga na mwasi. Différence wana na nango bezo ngana nzele na kinga na nzazi so benga ukekayo ngana ande mwasi Linda Kardashian yango moni bato bazo sabone ko sabono wapi grâce mbisi la sexa to benga tanga bilanga Lindo bombi guys zambilanga kamera na fingi menga katikata makolo nzabitikana bongama donc tu vois ezana ka musato sala ya on a biba d'abord ba mbote na ngana banda na kopesa pato ba otala ngai ya choisi matata ange céleste balobi azalaka na Orion Mbaka esika moyela mukaresika ya azalaka mobala batu ya Carole la gabonaise mobali mbinga gabari Freddy Mombongo bato sate bango banda les joueurs abetra dans le monde hôtel ko la joueur non aux joueurs opena makambu ko Mamadou Arisho les big boss balobi asila raté roi ya ba boss Mamadou Arisho ya bibi chamala papa na Faki Bengi papa na Morgazina princesse Bengi papa na Bénédicte Bengi bambote beli na kata Luanda place ali ba venga nga Patrick Mweka ombre jaune donc correct quoi tout le monde le sako et comme il y aura polémique moi entre ba musiciens et salonde bonga on a yebesaka ke losako et ya malamu zali na sepela mingi na ba star na bisa minene ba musicien que je peux dire merci na Héritier Watanabe parce que je vois directement azo publier ba image nanga et ça nga bien parce que lo ke simbi na moni ba brigade de Sarbati la force qui écrase papa na Isaac obala mbinga so so boka zo kita oui longa taketa na pesi mbota otalanga na Paris na pesi ba mbote na ngai na Kesha on dit quoi en va rater quoi a publier bilo na ngai senga bien je suis na table international gradué a publié biloko nanga Junior Okosa Kabananga a publié biloko nanga a Wilo Longomba a publié biloko nanga na o nani China Kenya soki ya Nigeria o nani soki Ugochugu soki nani na Chukuma na moni ba publié bango muso a publié ngo ebile lingala te mais c'est pelika na ndenge makabango salameli tu vois nga pona nga ba artiste wana nyoso to baba ndeko nanga ba Fally Ipupa DiCaprio ba star mboka na biso ba Ferigo la José de Niance ba Fiona biso Pota Koraman papa Chéri Motopamba ba Werason Igwe tu vois donc pona nga bazaba ndeko nanga ba soutenir œuvre polémique makamano zo sila langweza bato ngina langweza rajibe na wera tuna zakari ba so yebisa yo comment on a pris lelo Linda Kardashian pembe na mbali osomo na bambata betaka batu yo elo no sai pour me pembe na préférant mbata na peso na belite na belaka so abetinga te fona bela omoni so mesani lo mo bumela sana drogue omela drogue même kolo mela to satenze mukusa na nzo tsunga na ndengwana so abetinga mbata par exemple abeto par exemple pour omoni ah c'est bon Linda Kardashian moi si azara moi qui na sale ka pour comprendre moi ba symptôme maman omoni ki ba secret mo ki yanti ba symptôme maman ya ya bolo batum sulu raba okati o mona ebele ba okima mais ba mbata boyo o message que ba na permettre biso ba to ça moi ça tsaka saki na sebote ki misa mbongo selo ba coutume mais ba to ça za pia so na ngoni saki mbongo ne kima boyo o to saki na so mbongo ekima to croyant makamsu na mokilio tika do ba mama
relation ni Linda Kardashian aza wana ba pelenada na ba la duchesse. On a relation ya kitoko, mutu munanda kuna ye, mutu na bandi na ye, osa musala bien batu bako apprécier, mutu se retrouver na kwa na ye, ya malamu ka ya mwana kwa naza reconnaissant na batu tout o ba yambi Linda Kardashian ba préféré yango, ba lingi yango naza reconnaissant na bango. Filo lumingo aigle jaune na lobe na ngai Linda Kardashian. To se pelaka na langage na yo, to se pelaka ndozo finga te parce que nga polémique na chambre te na éponge te ni coussin. Ni carton ko la porte à ça nga pas tant ngote. Vous comprenez? Ndena lobaka ki non sa musala Raisha mata mama surprise ya Badjo Mulobo zalaka pene sala ka mabia Badjo Mulobo mais c'est disquared Véronique Wasianga ka ndenge zalaka bongo solo te na kati papier na pesi mboto na 00243 ya Willy Mouchedni code mondial code amboka na so Congo roaming kayo anakwa Bon bibana poto boy la ralo sako ipongi abonzemba loboko na kaleson e lo sako kaile inga le Copperfield yoka lo sako oyo kaile inga le Copperfield yoka lo sako oyo ba umisaka locataire asali 15 à 20 ati na lopango ayibiseka lopango ke ba kote ka lopango moko mususu mame lo sako etombe sko ko lopango kufa ska tika bana na bana yango sko bazaki na bobe mikie tango bakoli yete atona daga na lopango komisa bana wana lokola bana na ye donc bokomi na confiance ne makazi nze pa kolutu mobo na makilani tala yiwana kiteka lupango tala bigi ba commissionnaire tala nenga bigi ba commissionnaire azumi kanake changer allez na soyo na couple o sambwa mame lo sako Linda tu to solo makabusu le lobe to mona lobi Linda pe a créé moi groupe théâtral na yana sali groupe on a trop tard ah bon on des groupes na WhatsApp yana subenga ba tubo sa bozia bokota na groupe WhatsApp yo lobi groupe ni groupe théâtral te o deba mbali le pe olongwe o sali pe ayo naza kaka ba mama na ngai destin mutayibi nzambe na ba calcul na ngona noté batu nde ba s'abonner le ba se distraire so Linda Kardashian ngana kozanga ordinateur on dirait ba monter oh non c'est pas tonton wana alongo nga ba stress oh nande nini nga longo ba stress entre temps caméra izate pour filmer oh alongo nga ba stress oh tukana ngo biete oh kana makele ko to micro izate oh Linda Kardashian to lingo sala biso boy aya mais bo soutenir nga de prix on a lingi ba copine nga ba mibala bien ba joie bien ba shira kitoko bo soutenir star na bino et ça biso bien ce qui biloko to wana ezalo mote ko to sa musa kitoko donc comment tu écoutes mon Linda malgré ba buzz malgré ba succès mais en pleine répétition parce que mingi ba ya pe ka boya ça la comme répétition à l'souté akima ba shit nango boye bit okima musala ko mimono ko yoko ki boya mbaka téléphone te o yoko mi to mbaka téléphone te na bomba kambo mutembela nga téléphone ali code na mutu na nga ndeni ngana sora na ba fanatique na nga na zwa katana la 2h 3h nandeni yambai bon, c'est un grand plaisir malgré photo libérer Linda Zong et la répétition. Merci d'avoir pour na temps parce que tout ce que c'est dans moi le sac pour na avant le sac ozala pas kaila inga le Copperfield bambo tebele na yo na peso bambo tebele ndenge zala kaka donc Raisha mata mama surprise bambo tebele na yo venanga Bernard Siasia na Belgique na Belgique bambo te na Claudine Asemila double nationalité za na mboka mibala za na Londres na Canada ce qu'on a sait baté mboka ni za na minute sur nanga na peso bambote belé na peso bambote na Chantal Kitou femme légitime bambote belé ka ndingi zalaka oh na bwaka te yangwana Lex Lumina 001 États-Unis on okota ngondeni ce qu'on a imaginé ko kitana na aéroport be ko zanga États-Unis bukani na ba triple H ba ko yambangai jour ango Lex Lumina bambote belé na yo na moteur malamu na ba projet malamu to nango Junior Okosha Kabananga international bambote na yo mbali mbinga gabari na madame na yo Baudric Kiala balobin l'homme d'orange niveau modèle grand joke international Alpha Kabasele motema malamu yaya ya mwasi au senti Alpha Kabasele zakawapi na Paris Kabasele Alpha yobika attention Linda so bois ki otende makambo sikoto tema na boka mutu Linda apoto tele manano Linda Nicole Batafe de la nanu Nicole Batafe nano baba ba mama ya 94 na Paris babi jour ango soki yo latina yo liputa te o latina pantalon komi tongsa te na tsona ramba lesbienne pour jour ango ze ba mama 94 ba ozalawana na palais de congrès ko ngalinda no sana Paris ko yo ngana otaliputa yo latani fo lata ko liputa soko lateli bato pantalon moko betoboka soki ndeni nango bakata kata te lesbienne munene o se masquer na libela mumboya
Bon, oui, Linda, pourquoi Choisis ma tata Ange Céleste et non tanga na bakomba bato bana makambo. Choisis ma tata Ange Céleste 00227 na ozonga ngo pona yo muto tinda nga Soudaf. Choisis ma tata Ange Céleste na ke no mona ba maître Tchenche. Na ke mona ba merveille mboyo. Kana mboka wana merveille mboyo bikande ezalaka na zo ya Soudaf ya Jojo Mulex boya mbangai ndenge ezalaka kala mingi te boza confirmer sa date. Tinda nga siko moto. Linda Kardashian, quoi ni Kardashian? Vous avez la famille Kardashian? Bongo bilamba o na zo lata o pena ya fo somba ngo fo za ka styliste. Ba vexa sa boy. C'est les motos à la nord. Non, t'es mis ya. Mais. Sac de marque. Tala niveau. Wana pe baba te. Et yo moninga baba. Yo moko ta voye miso bonga maki po mituno bin Linda wana sango na yeke musika na la traîner talent. Mado la ti talent me kute na chache. Wala problème kat. Isongolo. Isubai. Ah oui, on a vu que vous s'appelez tellement ma casse, tout ça, du cas, c'est le cas de monde. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin. Donc, un grand merci à Peggy Walungu et pourquoi pas à toi, Eric Katika, donc, Balobi, autrement appelé Kenzo. Et pourquoi pas à toi, donc, pour bien répéter Peggy Walungu, donc, et pourquoi pas à toi, Papi Monkoto Balobi, mon boss. Et pourquoi pas à toi, DNP Balobi, ma boko bon, qui est DNP, ma boko bon. Il y a Willy Mouché, plus de 143, plus de 143 Balobi, Kodambo. Et pourquoi pas à maman ou à Simbinga, donc FIFA Mboma depuis Bruxelles, et pourquoi pas à Lia Toto, donc la Louanaise. Et quant à moi, Miss K, l'entreprise Graciela, Kabongo, je vous dis merci, à la prochaine.